Bonjour, bonjour. Bonsoir, c'est l'heure Goya Kokuta Bino, peuple de Dieu. En tout cas, bande konangai dans le Seigneur. Lolenge kakatolo baka. Kolala kola mukezali habitude était. Raison pour laquelle le Seigneur tozalaka toujours reconnaissant na nzambe wana oyo asala likolo na se. Mais bien aimé dans le Seigneur, tobanga nzambe oyo amonaka nyonso. Bandeko pona muto bongola mutema esengaka kaka te basimbela ye Bible. Na koloba pendeke tozali koloba boye muto akoki kokamata un plus et puis akamati décision na kati na motema na ye atika ba pratique bususu oyo ezali kosepelisa nzambe te. Yango tozali komona batango mosusu nzambe ngai nasambelaka mingi, ngai vraiment nateyaka liloba na yo, ngai vraiment boye me ndenge nini fina ngai ezali kaka ko marché te, ndenge nini fina ngai ezali kaka kokende boye. Pona nini nyonso wana ezali kozala ba porte mosusu oyo biso moko tozali kolinga kofongola, ezali kokoze ba makambo ebele na kati na bomoi na biso. Bandeko ndenge kaka nazoloba tobanga nzambe. Ntango tozali koloba tobanga nzambe elingi koloba tout court c'est l'obéissance. Oyo nyonso tu nzambe alingaka te, donc ezali kotambola na harmonie te na nzambe. Yango wana babengaka yango péché. Yango wana ezali kodekone, ozali komema masumu, ozali kobanga nzambe na yo te. Pourtant ozosala ngo confiance na yo ezoyeba oyo eza mabe. Raison pour laquelle Jean 10 dit ces banabiso, les voleurs wana Satan, le diable oyo bazali koloba rôde comme un lion, azali koluka toujours oyo ye akoki koboma. Mais bazolo banabiso, les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Non pas azali ko yamba la moko pona ko détruire. Mais bien aimé, soka azali ko yamba la moko pona ko détruire, yo reprendre ba disposition. Po yebiki tala ye wana azali ko ya po détruire nga. Yango balobi na biso azali ko ya po dérober tout d'abord. Ako dérober ba kiti na yo, banzungu na yo, non azali ko dérober tout d'abord connaissance oyo efandi na kati intelligence na yo. Parce que ceux qui donc azui connaissance oyo nyonso tu ezali na kati ya intelligence na yo, ozali lisusu koyeba ko discerner te oyo ezali malamu te oyo ezali mabe. Pona yo nyonso tous ensemble bon, nyonso tu ozali komona yango kaka ezali malamu pona yo. Bandeko nanga tango akokachi yo wana ekezala trop tard pona yo, okomona kosala nini a détruire yo. Bandeko tokeba Satan yebi ke yo na ngai toteyaka liloba, ayebi yo na ngai tozali mona bana na nzambe, akoya te na biloko ya minene po okodetecte ye, okoyeba ke oyo ezali mabetika na tika. Bandeko akoyela yo kaka na biloko moko ya mike oyo yo okobanda koyeba prendre penza considération te biloko moko ka ya mike pa ya nzambe lisumu ya munene na oyo ya moke ezali te. Akozoyo na babiloko mike bandeko, tango akovide yo connaissance ekezala trop tard. Bandeko na ngai tozolobelela kaka ba pratique oyo biso basali ya nzambe tozali kosala epai ya bandimi na biso. Tozolobelela bandeko mibale te misatu te, lelo tozolobelela seulement ba pratique oyo basali ya nzambe bazali kosala vis-à-vis ya bandimi na bango. Bandeko basali ya nzambe lelo toyekaka kolobela kaka bino.
ba pratique oyo bino penza bozali ko salaka avant o prier kaka pona mutu apesa yo mbongo. Est-ce que zali normal? Parole elobi bozwa ki gratuit, bino pe sengeli bo pesa gratuit. Musali ya Nzambe devant Nzambe, Nzamba mona kateke oyo musali ya Nzambe bandeko na ngai devant Nzambe biso nyonso azali kotalela biso toza bana na ye. A defo mondimi ngutu akozala nena ba couronne bele mukolo yango ke yo mutu bazobenga pasteur, yo mutu bazobenga docteur, yo mutu bazobenga prophète ou prophétesse. Okokamwa mukolo yango yo mutu obimi mbamsu na 2 couronne, ya bimine na 4 mbamsu 5. Bandeko na ngai yango na balobi na biso mukolo asuka mutu na mutu akorendre compte pa ya Nzambe pona ye moko. Ekozala te o asalaki ngai boye, o azongisaki ngai boye. Bandeko non bandeko na nga yango na ntango ozali komona pratique moko ya malamu te, esengeli yo denonse yango. Pratique moko ya malamu te bandeko. Kamata distance na esika wana, kozala fani ya esika te. Yango wana ezali koboma bana na Nzambe pona nini? Balingi kozala fan ya ba pasteur, balingi kozala fan ya mangomba. Non bandeko, examinez toutes choses selon le Seigneur. Esengeli to examiner o ya malamu tozui, o ya mabe tobwaka. Tozolobelela basali ya Nzambe comportement nini o bazali ko fiche vis-à-vis ya bato o bazali ko kamba. N'est-ce pas parole de Dieu zoloba pese les troupeaux oyo ezali na charge na bino? Pese les troupeaux, nani oyo esengeli a pese troupeau de Dieu? N'est-ce pas yo musali na Nzambe? Yo muto bengami musali na Nzambe, yo wana muto esengeli o pese troupeau de Dieu. Yo nde mwana na Nzambe muto ko se laisser faire ba pese yo. Bandeko nanga tozalaki na musali ya Nzambe moko, soki akeyi ngutu epai ya mwana na yake ko rendre visite, quel que soit mwana wana azobela, musali ya Nzambe wana azali kaka ko s'attendre bapesa ye quelque chose. Bandeko yo vraiment musali na Nzambe, yo vraiment musali na Nzambe ozali ko s'attendre kaka mutu wana oyo ngutu azobela peso transport yo zongela. Bandeko zape ko milongolisa valeur, c'est pas bien et puis c'est pas gentil. Nzambe akowuta likolo te po akamata ata mbongo oyo akitisango na se obie kisi pona mwana wana azwa. Mba mususu mwana nozo kamba na miniti wana na position faiblesse, akokoza na posa mbuma ya kisi, akokoza na posa ya examen moko boy, akokoza na posa ya eloko moko boy. Yo keyi kotala ye bosambeli c'est bien bon. Tuko mokoki pe kopesa ye quelque chose na miniti wana koko ede ye. Mba musuba kisa zomela bakisi elingaka nzala te, yoka na kana nzala te komaka poison na kati na mutu. Mba mususu koko pesa ye pe quelque chose ake kozwa traitement bien loko moko bebanda kozanga pona minute wana za na position faiblesse. Mais yo muto keyi wana na minute wana za suko s'attendre ye akabela yo. A part wana bandeko na ngai, quelque chose keyi kotala ye asali ko bela te. Mais yeba ke yo moko pe, yo moko devant Dieu ozali mwana na Nzambe. Mwana na Nzambe esengela sala nini? Esengeli adonner. Esengeli na ye adonner. Tu dois contribuer aussi quelque chose à mosali ya Nzambe. Mapambo li ezalaka individuel. Yo moko osatandaka teke ngai moko esengeli na pesa mabonza, ngai moko esengeli pe na pesa kadimu,
non lokola ekoma badikable na bino. Donc yo kaka batu fo bapesa pai na yo, batu fo bapesa na église na yo, mais yo moko ozoyeba te ke il faut opesa, il faut contribuer. Siko yo moko bandeko ozalaka na posa ya mapamboli te, yo moko ozalaka na posa ya mapamboli te bandeko nanga. Totala basala nzambe niveau bakoma kodekone, yeba ke yo moko oza pe na posa ya mapamboli, yo moko esengeli o contribuer, yo moko esengeli konti na yo celeste ezala bonde, ezala plein. Mais tango ozali kopesa te ekozala plein ndenge nini? Bandimi te bato oza koencadre te mutu bakopesa mpona yo pa ya nzambe. Non, yo moko osali eza individuel. Mais yo ozolinga kaka bakroya na yo bapesaka badimi, bakroya na yo badimaka. Dans l'entêta yo moko tu fais rien du tout devant nzambe na yo. Non, wana tozali kodekone bandeko, toluka ba bénédiction na part na biso moko. Basali ya nzambe esengeli boluka bénédiction na part na bino moko pe. Esengeli na yo pe ko partager, esengeli na yo pe ko dime. Tala kaka l'église na yo mobimba oyo ozali kokamba, batu boni oyo bazali ko mene vie lokola yo. Yo ozali bien, ozali ko mene vie ya bien sikoyo. Batu oyo ngutu yo ozo sise, ozo linga kaka badimaka, bapartageaka bondama. Batu wana ngutu bazozala na su ya pauvreté même. Mais yo souci na yo kaka batu wana fo badimaka, batu wana kaka fo bapartageaka bondama. Mais yo oza ko enrichir kaka, oza ko enrichir kaka. Bana na nzambe bino pe tokolobela ngo mukolo mususu esengeli pe bofungulaka misu na bapratike ya lulengi wana. Mais lelo tovandeli kaka sir basali ya nzambe. C'est pas bien bandeko nanga, c'est pas bien. Balobi na biso ozwaki gratuit, yo pe pesa gratuit. Siko batu oyo bino bozo senga kaka bambongo, avant prier apeso kaka mbongo toloba nanu. Siko batu mutu aza na mbongo te nini te, soki bien besoin zali yo okoka ko prier pona yete, okoka ko prier pona yete. Alors okokoka yango te pona ye aza na mbongo te. Botala ndenge bozobebisa likabo na bino bandeko, bino bozwaki yango gratuit. Esengeli na bino pe bopesaka gratuit. Esengeli na bino bo prendre soin ya batu oyo bozali ko diriger. Boza wana te pona bino kaka bozwaka pona bango, bozwaka pona bango. Non, bino pe esengeli bosala nini? Bodona, kezali très important pona konti na bino celeste. Nalingi kolobelele loko mususu pona nini ezokomisa basali ya nzambe na ba niveau wana. Pourquoi ba pratique ya boye ezali kokoma mingi na basali ya nzambe? Pourquoi? Bandeko ba pratique oyo nyonso ezokoma makasi na basali ya nzambe. Pona nini basali ya nzambe baza paresseux? Basali ya nzambe balingi kaka honneur wana o bapesaka bango, balingi koluka te. Oyo balukaka baza moke, la plupart balingaka koluka te. N'est-ce pas apôtre Paul azalaki kosala batante? Apôtre Paul abandaka kosala batante partout, abandaki kokende ba ville nyonso ya bandaki ko traverser bandeko, bamboka nyonso bandaki ko traverser, ya bandaki kosala na ye batante. Boko batante wana bandeko bandaki kosala yango. Pourquoi? Pourquoi bandaki kosala yango? Non pas pour na survivre. Alinga kita lobaka pesa ngai salanga boye zongisela ngai boye, parce que bandaki kosala yango 20. Ayebaki ke na nzoto tozali na yango mutu akolia na mutoki na ye. Est-ce que maloba yango totangaka tozo comprendre yango to tozo comprendre yango te? Pona nini biso tokobanda kolanda be exemple wana te? Biso tolingi kosala kaka le contraire. Biso tolingi koluka vite. Vina biso tolukaka
kaka na ba mise na ba vie ya bandimi na biso yango pe koma chaque balabala église soki combien na se na kati likolo tala ba église ko déranger kaka batu na ba makelele nyonso to ezala motu wana azokoka makelele te ye pe kaka fo azala na makelele. Bandeko na ngai tokeba bandeko na ngai ekozala malamu te bandeko ekozala malamu te ezosunga te ata moke bandeko ezosala pasi komona bapratike ya boye ezosala pasi. Basali ya Nzambe s'il vous plaît bosalaka kosala ezali malamu mingi mais soki baaktivité ekoli na kati na litonga soki baaktivité ekoli makasi oza lisusu na temps wana te ya kokende kosala alors bato nyonso tu bazalaka tout autour na yo batata diacre banani basupaster bango nyonso wana bakovanda mpona babongisa salaire moko oyo esengeli mpona yo komoni eno yo moko kaka personnellement olingi mosala te misu na yo twa na bato bandeko est-ce que toyebi bambongo ya dîme soki totali na parole à l'époque ebandaki koservi baorphelin bamama ya veuve okomona ebandaki kocontribue mpo na bango me lelo oyo kutu bamama veuve wana ngoto église etiaka bango ka mama veuve azobokaka mwa mikate na ye po akolisa charge oyo batikali kotikela ye wana ngutu paster akobanda ngutu kosise malamu eno akoyeba ke bambongo oyo tika tosala nango mokolo tosomba basukali banini tokabulela baveve oyo tozali na bango tika bambongo oyo esungaka baveve oyo toza na bango rien bandeko na ngai yango wana tokeba Jésus Christ revient bientôt biso moko pe basali na Nzambe to rechercher ba fruit et abonder na compte na biso toyeba ke mokolo ya suka Nzambe pe akotuna biso ba milimo oyo nyonso to atiaki na charge na biso Nzambe akotuna biso yango tokorandaka compte na yango mais soki toali kosala kaka babiloko oyo mpona kosala bandeko na ngai toyeba ke mokolo ya suka ekozalela biso trop tard ekozala trop tard bandeko. Seigneur na chassaki bademo na kombo na yo Seigneur nasalaki na kati nelanga na yo Seigneur akoloba na yebi yo te ekozalela yo trop tard bandeko. Ere yango yo bandeko na ngai to milengele ere yango yo to milengele ere yango yo to sala oyo liloba ezotinda biso tosala basali ya Nzambe totika bakomportema oyo tozali kozalaka nango Nzambe azali kosepela nango te ata moke Nzambe azali kosepela nango te totika bakomportema oyo tozali kosala bandeko na ngai Nzambe alingi yango te ata moke vraiment toyeba na kobanga Nzambe azali bolingo Nzambe wana azali kimia mpona ngai na bino toyeba kosalela mission na biso comme il faut totika koniokolisa bandimi tosala oyo esengeli mpona bandimi na biso eloko Nzambe alingeleli biso yango wana mais soki ozali komona kaka bandimi nde bapesaka yo yo koki kopesa mondimi te ezali lipamboli te tomoninga na monaka l'église mosusu
okomona penza kozwa mbongo apesi mama obandeki koteka mbamsu pondu zwa mbongo ya commerce otekaka boye kamata mbongo ya commerce lolenge wana nde bapaster esengeli bakontribuyaka mpona mpe bandimi na bango et non seulement bandimi kaka bakontribuyaka mpona bapaster ça se fait pas nzambe azali kolinga babiloko wana te en tout cas bandeko na ngai tobanga nzambe nzambe amonaka partout ozali évangéliste prophète docteur donc esengeli na yo osala mosala ya tata ndenge atindeli yebake mokolo ya suka bandeko kombo wana ekoservir yo na eloko te me misala na yo nde parfait ya bonne odeur misala na yo nde yango wana ekesila koservir epai ya nzambe yango wana ekosila korepresente yo epai ya nzambe eno kombo wana parole elobi losambo ya méchant epesaka nde nzambe kanda epesaka nzambe kanda bomona te na ntango ya kala bato basalelaka nzambe babanda kokufa kaka banuni rasazie mpenza ya bajour me sikoyo bato baosalela nzambe tala lolenge bazokufela tala lolenge bazokufelaka mpona nini mpona tozozwa nzambe dans la généralité me tozozwa ye na badetail te oyo nzambe bazwilaka ye dans la généralité te bandeko soki ozozwaka nzambe dans la généralité ekezala na bambeba mosusu ya mike yo kobanda kotya yango ka te or ke eza mbeba tozwa nzambe na bamoindre detail parceke lisumu ya moke ya monene ezali te tozwa ye bandeko na bamoindre detail tokomona vraiment changement ekikota na bandimi na biso vraiment topese troupeau de Dieu na bafaçon nyonso spirituellement physiquement moralement donc esengeli toyeba koprendre soin ya bandimi na biso eno lolenge oyo biso tolingelelaka basali ya nzambe na kote na bango mpe esengeli koluka délivrance parce que wana eza milimo ya mandisite eza milimo mobimba evandeli motu alors mpona ase débarrasse nango ekomi ye problème mpona tika ntango se evandela ye ekomi ye problème alors faut ko faire face na bitidi wana ya mabe tala oyo lilobelobi alors faire face na yango me soki ozali kotambola kaka lolenge wana mokolo yango seigneur pa koloba ayebi yo te ekozala retard oyo ndeko mosusu aloba nzambe amema ngai na visite vraiment likolo na visite me eloko na kamwa lere azofungola baporte ngai nakanisa ye ngutu première porte kaka ngai na komona basali ya nzambe oyo batika biso me na kamwa nakendaki komona basali ya nzambe nakendaki komona baongutu na porte nde ya suka eno na première porte totala niveau bandeko na nga totala niveau tobongola mitema Jésus-Christ revient bientôt mais bien aimé dans le Seigneur ceux qui vraiment bolingaki exhortation oyo bopesa ngai kamwa encouragement na bino na ko commenter na ko liker na ko aimer na ko partager vidéo et puis na ko abonner tango bozali ko partager yango na esprit te ke o boye na esprit kaka ndeko mususu pe amona ayoka mateya oyo po eleka na kokangola musala nzambe moko boye ayoka yango po eleka na kokangola ye soki akutamaki na bapratike boye bandeko na betension mosusu te po soki osaleli yango na betension mosusu okoyoka yango mpo na yo esukeli wana oyo okoka kopartage yango te me ntango oza na susi ndeko moko soki abongwami mpona yo mutu otindelaki elie wana yebake eza konte na misu ya nzambe bienfait na yo wana bandeko na ngai bokomante bolaike ekosala preparons-nous bien makasi tika nzambe wana
aleka na kopambola bino na koprotege bino bino nyonso ba oyo bozali kotambola na kobanga Nzambe. Shalom na bino, bye bye.